koinda. Botuninga te bana poto site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. De génération en génération.
on peut faire appel à nos réservistes témoins. Nous demandons à son excellence, Madame la ministre de la Culture, de bien vouloir monter sur ce podium pour accueillir officiellement la pupille de l'équipe Simaro avant que nous puissions l'accompagner à la barre de 51 dans quelques centimètres d'ici. Pendant que Madame la ministre nous rejoint, mes honneurs, font monter la musique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est un moment en même temps douloureux et de joie. Je demande aux danseuses de bien vouloir reculer, s'il vous plaît. Ici, en cet endroit, place du 51, le gouvernement de la République, le comité d'organisation, la ville de Kinshasa souhaite la bienvenue à Simaro encore une fois, qui retourne bon retour dans son pays et sur le sol de ses entêtes. Nous sommes en direct pour permettre à tous les Congolais de suivre le monde entier. Je vais donc donner le micro à son excellence Madame la ministre de la Culture qui, au nom du Premier ministre Bruno Tshibala, qui est organisateur de ces obsèques, coordonné par la ville de Kinshasa, pour un petit message à Lingala. Au début, s'il vous plaît. Merci mingi. Merci pour la kisi que artiste na biso monene oyo atiki biso oyo auti kozonga na mabele ya bancetre na ye pour accueillir ye très bien yango wana na pesi bino merci na invité bino lisusu pendant période oyo nyonso ya matanga ozala to rendre hommage mérité na oyo abinisaki biso na oyo apesaki biso mateya ebele ya bomoi na vie na biso. Encore une fois merci na kopesa Pole Mukendi parole pour rappeler bino lisusu programme ya biso matanga ekozala ndenge nini. Merci. Merci beaucoup Madame la ministre. Avant Pole Mukendi le mabele eza na mokonzi nango ville ya Kinshasa gouverneur na biso azali Florida Bafina Boyeli qui yandri dans tout le parlement juste gouverneur na biso toza na ye yala biso Kinshasa obekele maboko makasi ntango aza kopesa biso na Kinshasa message par rapport à matanga oyo. Bana Kindu, merci mingi na ndenge ata butu bozelaki mpona koyamba vie masiya tokosenga bino na ntango nyonso tu oyo milulu ekozala ti dimanche tozala na discipline ya kolela mowei to tosa ye toyokaki oyo ateyaki tolanda mateya ntina suka ntango tolelaka bibembe mobulu ezalaka te. Naza na confiance na bino bokosala ndenge tosalaka ntango tolelaka bibembe. Merci. Merci maboko tena gouvernement na biso sikoyo coordonnateur ya baofisete na biso oyo aza kocoordonne na solo surtout eza Pole Mukendi tokopesa ye micro po apesa biso suite ya programme oyo ndenge monde entier ezotala biso. Napesi bino mbote mpe napesi bino merci na kombo ya gouvernement ya République démocratique du Congo oyo ezali dirigé na Premier ministre Bruno Tshibala oyo ezali kokambama na Félix Tshisekedi na ndenge boyambi nzoto ya Simaro Masiya. Simaro alobaki na émission moko tozalaki na mona reti mokolo na kokufa
Dites-moi, bolela ngai te. Obeta kala banzembo na ngai ndenge roi de la forêt azokobeta sikoyo. Tina ya kolela ezali te. Obetela yo na son maboko. Asaleli volonté ya président Lutumba Simaro. Tolobi boye lokola ye asengaki tolela ye kaka na loyembo. Yango mpona mbala liboso na palais du peuple tokolela artiste na salle de spectacle mpona grand show d'adieu na ye. Ekozala scène spectacle na ye ya suka ekobanda le 3, le vendredi 3 mai ti le 5 mokolo tokokende kokunda ye na nécropole. Le 3 tokozala na kati ya salle de spectacle mpona show d'adieu na ye. Le 4 tokokontinue kolela ye. C'est vrai que le 3 ezali spécial lingwala mais ezali ouvert matanga mpona bato nyonso. Na kati wana le 5 le 4 ekokontinue bahommage moto nyonso eza te po eza na kati ya hall te, eza na kati ya salle de spectacle nde bokokota te, ezali mpona bato nyonso. Donc tokobanda le 3, le 4, le 5 tokei kokunda ye. Alors tokosenga na bino boya ebele parce que ezali ndenge alobaki tosepela neti mini festival neti kermesse na esplanade na kati ya hall mpe na kati ya salle de spectacle. Merci beaucoup. Donc, quand les gens disent vendredi, dans le but vendredi, ils ont mis une tenue spéciale Kakina Lipapa. Vendredi, ils ont mis Kakina Lipapa, Togoru, Pabongo, na Mordo. Il y a ce maintenant petit lingwala. Nous tournons surtout Mbati ya Kaki, na Lipapa na Makolo, pour la continuer pour les écoles, toujours la musique, la sécurisation de la police nationale congolaise, merci Nina Pékin. Covid protège pour nous cela. Oui, ma soeur, à mobiliser pas, suite aux hommes à la mort, on a vu dans la musique. Na domine Togokanta, Togosana dans les transfusions dans le temps, voilà que ça me sera la même comme les Européens. Le journal, il faut que ça soit là. Et la conjusion sur les alliés, alors, ma voix de l'optique. Nous sommes, il y a un coup qui a dit ça, de faire la boussole, le tour dans ce maroc, la mort des Israéliens à 500 mètres à l'heure. Ils sont déjà continués pour le lancer maroc pour rendre hommage dans le monde. Nous allons quelque chose. Merci beaucoup. Voilà, ils ont le fils. Ok, bang te non bisa boy.
moto azalaka mpanzi longo aza mpanzi. Voilà, l'intégralité, voilà. L'arrivée du corps, il n'y a pas le maximum assis. Donc voilà. Donc, au foot, on va retirer moi. Voilà. Pourquoi pas décaler la présence caméraman, c'est la musique dont je vais plan bien plongé. Vous avez musique. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez bien constaté, hey. You're
Botuningate, bana poto, site sikeye. TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.